Je dis bien, Fista Ituku, MDD, Ndekoya Gi Ituku, Babi Ndekoya Gi Ituku, famille moro bien Michoko, Alobi, na pivotante. Baga! Maman la reine mona mongala alobi bana tu ya Congo, bana tu ya Kinshasa, bolela ki trop presque ba docteur le kuta ba bimi pe ebele, ba bi ba machine ya solo ya qualité e ko sunga ba bokono na bino, ba bi maladi tu etungisa yo papa, maman, ndeko mwasi to ndeko mobali, ba bi boya ebele maladie lokola myome, kyste, appendicite, hernie, hémorroïde, faiblesse sexuelle, pete bosanité lisusu mingi na AVC balobi mukongo pasi ndeko souffrir bamvula ebele balobi yaka na lombango babi machine ezawada mingi pona bino prostate kutu kolobate mama la reine mwana mungala azako beta yango dada na niveau moko ya kosakana te ba mama o ba uti ko bota babi machine eza wana pona libumu na bino babi lelo kaka 2 jours solution no ya solo libumu na ko zonga plat e ko silisa o ba graisse adresse eza kaka moko e yebani partout bisika o bozali babi toza na quartier Ngilima 1 numéro 25A na commune ya Matete. Je confirme moi même Michoko. Je dis bien Michoko. Michoko lobi. Hôtel bango air. Po bazana ngonga mukie na pivotante. Naka ni pongi. On a eu. Et là, c'est quoi? C'est quoi ça? Tukange lenga mobali oyo alingia violer maman. Maman nini ba violer? Maman moko kuna na kwa kuna. Ezali mwasi ya mutoma ile chukumesi. Quoi? Mama! Hollandi. Hey! C'est quoi ça? Je dis? C'est quoi ça? Yo! Oyo Saniko, c'est la première fois, c'est l'habitude na yo. Déjà au viol la cahier, hein? Au sali yango toté. Oya ngai. Na sali ya côté. Au sali yango te. Banda mboka oyo yo ebanda. Malgré toza ba jeune sage na kati ya mboka o non toyoka makambo te. Shoki boye to koyeba. Pamba te. Ni cherche moko no biboyo. Linga ndeke aleka likola mutu na yo kashi atonga jala te. Boni ya linga tonga jala. Na mutu ya chukumeje. Eko shimba te. Il faut chapeler ça la mouchana nango. Oui. Faut je wanga. Chapeler ça. Faut chapeler. Olingi chapeler? Oui, Olingi chapeler. Olingi chapeler? Oui, mon frère. Ok. Jeune homme. Na pesi yo chasse ya su. Osali yango to osali yango te. Wana mai na sali ya moto. Telete. Soulevez-les. Washo kwa ye kamata chobo. Mobala mbinga. Washo kwa ye kamata chobo. Mobala mbinga. Oyo ezali chapelet rouge. Et puis makapamba di. Chapelet rouge ezali soki obuki lokuta. Nde yango ekosala misala na yango. Jeune homme, encore pour la dernière fois. Osali yango to osali yango te je dis. Wana ngai. Na sali yango te. Merci. Non! Ce n'est pas vrai. Oyo Agia, bana ngai iti leg na kwede. Lokola a violé moi ngai, ngai pe na violé. Presse, longo la chapelle. Allez, baka. Bo soinjoto bo boka yango na mai. Nyoki.
Nyosho chalamaka kati ya royaume Shoko to yebi shakayo na kati ya royaume Shoko mabeshe komi kasi ezemo makambo oyo mboka na biso royaume Shoko ekomi soki yote olobi seki mboka oyo esoki na mbeba tango nyonso boyaki epai na ngai oyo nalobaka yango bosalaka kasi nakoyebisa bino bofongola miso kibokonzi ezalaka ya mutu moko ata ye roi azali na bana ya mapasa kasi kiti ezali mpo na mutu moko ingeta moi ça m'a dirigé na ko pesa so balwa surtout yo kité akata biso ki ya ko katanga kingo yemu ta pesa muta maele o ça grand frère na yete to sali na grand frère na ye mais façon ya zo tambusa mboko yango te mboka o mobali mutazo tambusa sali moi cité papa azo tambusa mboka malamu ezaka mboka mbiso ni photo balé clair abombaki moko ta mboka moi si mutazo diriger biso alors on est autour ça to fumola misu te ma roi tout droit ndenge c'est zongisa ina logique mboka o ndenge zalaka donc on a pas kufa sali mbote watamaili mbote mwana au tu vois mais ça musala kwa tikile musala ngwapi yoba kesu bele bolikamu oh papa on va biso toute une question simple musala ngwapi ah papa mai ofideli na ngamba uto kati mai ani ngamba basage na ngamba mai na kete c'est normal osaya kopola te ngamba mai uto ko bando ki mboka te bango yaka mwana yaka ya manuele samudo sula foto tala ka terrain toni ko lobalo bilobalo to buki roi to buki ngande mutarina sima to yibete mwana ayoki makambo so to solo ya to yebande biso misaka mo to ko to yebi mwana bimeli wapi mais le na se awa na moni avanda ki na se pour que tu polité tout ça maeli na roi non o eza mitambo Sololaki na reine te wana famille bakei déjà oui wana siko ozosala nini esengai kaka na fanda ta mokie mpona selon famille nde balobaki avant na bando mosala famille na ngai
Nani mokonzi? C'est toi, maman. Oui, c'est commis. Moi, na sakei. Biso ba etotikali to continuer à venir. Lelo eza suka. Lobby ozongi na palais royal. Neta, la reine est où ça le coup? Tout ça de terre, parce que Zuyo, en tout cas, on a roi tout là qui kinete. Tout ça qui n'a pas su en est bon. Dans un procès, on a osé la moussa, on a quatre à parler. Merci, reine. Donnez-moi. Nazotinda mbolo moko. Nazo akotikela oyo eloko moko. Bonne contribution na baye. ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda nga namonaka un jour lokola mokonzi mboko mishoko akobenga nga alobi te mwana mwindi zwa nano vanda nano na kiti ya bokonzi amonaka un jour tinanga nini ngwa olongola mapona idée zo ya mabela yo tu boso ke nani bomona ke nani nani roi oh boni boko noir sia tela nga tuna bomaka mnanga yo omemanga kabuka sa okota na famille na ndenge ni ngam na mona comme bomaka famille na bino yo le kanga kana lo mo ne le kawo makolo nani chabo tuta na le kamla so kana le makolo yo le kanga fongola tala soki na yo te fongola ni lekio makole makole te Olivier makole mamu keba mo limona moni nga so ezali place ba osala bato nazalaki chef batie nga wana so komi na tuno po bimo na mokili na nga nazongisa nganga boma nde yo tandondo ko fi bien donné blé de nuit blé de nuit yaka yo bengi yaka songwa yaka boy boy to bengi ok. Non, maman. Ah, yo moniko, on a jamais là. D'accord, OK, moniko. Oh. Na lobby tala. Go ka yo ka boniko. Maman yanyo. Aussi c'est Zani nyango. Nani? Oh, papa bengi muto comme ka deba ngana se to ko bana. Yo ba ni. Ah, na kiyo inanga. Ya. Ben lui. Nundu. Yaka. Yusko ngulu banini. Ibo yulu bananga. Yebo saka mani wani. Ibo na seka si. Nani? Yulu banini ndonga. Ibo tika bana se. Na bana se. Ngulu banini. OK. Na to mama na lisiba. C'est ça qui tika. Yo tika ni nango. Loko ngulu bananga wana. Boy yo banani. Yo bina bana se. Ngoko. Seka kena. Ya se keno. 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 Boniko ola jalu nanga. Yo qu'est-ce que moi. Bon tu vois. Bon OK. Ngoko tata mwasi mshona. Ngapa kita no boni boy. Wana. Nazana pasi na mutema na ngai. Komona na kati ya village royaume omnene lukengo oyo toza deux reines esalama wapi banda bakoko na biso ntina moya lelo natikala komona na kati ya royaume moko bavivre deux reines te e ozomona na misu na yo c'est comme si ozomona te naza na posa leti alata lisusu biloko ya bareine te oui parce que ngande na za reine yoyo na kati ya royaume oyo. Un bon jour leti alobaki nanga makambo moko boye oyo ekotaki nga na motema oyo alobaki naza na deux chemins so tolobi tolongola ye yango te na assure akosala oyo azosala excès des ailes. Ce qui te l'obite tout je crois que c'est moi qui est le roi. C'est une sage décision. Oh, Eko Salama. Alors, Eko soit peut tenté, je vais exécuter ça. Si Koyo, à cause de l'habillement, il y a un royaume, Dengue Zalaka, Eko Salapé bien dit. Ou soit, tolukeli habillement mususu oyo akobanda wana ngai ekosala bien te par rapport ya nini
biso na comprendre bien c'est qu'il y a quelque chose entre toi et Letty. Mais oui, aza mwasi le roi basi yo na kata ya royaume Lukengo oyo et qu'on soit temps par rapport ya nini. Eza eloko na minute oyo nga na fandi awa. Au délégué mbala moko des gardes baké bazu Letty ba yene amba moko to déshabiller c'est tout. Et là on y soit temps. Laisse-moi le temps, je vais faire ça. Je vais faire ça, mais n'oublie pas que Letty aza moi aussi un grand frère. M'en fous à ça moi c'est un grand frère donc na za pour son bon Letty awa. Modi, jour wana oyaka te musala. Biso tozali koluka mwana moko to na princesse ya roi Choco. Tokangaki ete. Na koluka luka to komi quelque part wana. Tomoni garçon moko alingi violer maman moko boy. To suis garçon to kene na palais royal et pas roi Choco. Obi ke garçon akufaki? Yango na oyebisa yo. Yo na kata royaume. Chapelet rouge a la pouvoir. Chapelet rouge. Soko bouke mibeko. Oyibe loko abato. Osali mabe. Ba tiele au chapelet rouge. Kokufano ya ngwana. Yo mto sala ka ba mama so ba wuti na ilanga. Obotra ngo bambala, ba masangu, ba koni na tote ya yo. Chapelet rouge to ba kokanga yo ba tuni yo. Ndima. Et puis ebimaka pa mapamba te. Ebimaka soki mto asali mabe abuki lokuta. Roi tunaki garçon na 3 fois. Osali to salite. Awanga ni bala misato. Après batie chapelet rouge 5 minutes ebele. On a tué qui dama. Mwana mbalo wana minute bakundaki deja yo. Osenga bino ezali nini mpa na ngai? Ma reine Letty. Rwana nga supu aza na posa no na palais. Bon. Na temps siko ke kende yebisa eke na koya loki. Et reine na ngai Letty, avec beaucoup de respect que je vous dois, roi soupe alobi to kene na nzela moko. Na bi bokende nga na koya loki. Olingi sirene. Waza na posa to kene no ka skona katsa palais royal. Poso ki to kene te akosikila biso. Malam, tokende. ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda. Sage Racheté Idriss. Oui, mon prince. Vous savez que Naza, prince Mboko. Oui, je le sais. Et futur roi, il y a royaume Choco. Wow, déjà désigné, sans nous consulter. Ouais, bravo. Bravo comment? Toi qui se proclame roi sans pourtant que le sage le sache. Tu es un sage qui a plein d'intelligence. Merci beaucoup. Je connais ce qui est en toi. Je connais tes capacités. C'est pour cela que je suis venu devant toi
pour te parler. Oui, je suis là. Je vous écoute. Si on a commis mon konzilelo, il y a royaume Shoko. Qui peut papa n'a a cédé. Peut-être. Na ebiti. A kokufa. Toi kolem. Na lingi ke lelo. Ceux qui n'a commis mon konzi. Ozala. Bras droit nanga. Ozala bisika nyonso na kozala. Na kosala na yo pe bakitani na yo. Batumine na mboko. Mais na condition moko. Il passe na nga koma wadi. Nga Tony. Nazala roi. Ya royaume Shoko. Tomite. Mais Tony. Tangani. Ngai nazali ezama. Lisu ya banzambe. Roi Mishoko. Keba. Bakoko bazali na kanda. Soki na eliboso na yo. Na yepo na koyebisa yo sala keba. Bana mibale oyo zali na bango ba mapasa. Esengeli oyeba. Bazali bana na yo propreté oyo bota. Soki batu ya mboka bayebi te. Kasi yeba yango. Bakoko bayebi. Kibokonzi bawelelaka te. Kasi kibokonzi epesa makana mwana ya mwasi te. Uta bakoko la biso. Kasi kosengela na yo. Yo moko pona. Nani oyo soki yo zate oya kotambusa royaume oyo. Tangani nzeyo. Chikmez, les sages. Le sage. Tu es plus que sage. Tu sais? Oui. Oui, Prince Nagaï Tomé. Mais moi. Bakisaka, je serai honoré. Bientôt. Je m'appelle Tomé. Les jours célestes de ce royaume et le prince des royaumes Shoko. Nayebi Tomé, vous êtes les princes célestes des royaumes Shoko. Les fils des rois Shoko. C'est bon. Thank you so much. Mais écoute, il y a des questions qui bouleversent ma tête. Vraiment qui bouleversent ma tête. Parce que nous sommes jumeaux. Je sais. Je suis là pour te consoler. Ok, ok. Tu es là pour me consoler. Oui. Tu sauras me consoler? Oui. Ok. Moi, je suis l'aîné, avant mon frère. Nayebi. Que dois-je faire pour être roi dans ce royaume après mon père? Eh? Aïe! Segues. Galaminado. 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 Tu as bien dit que tu vas me consoler, mais pourquoi tu es en train de t'étonner? Prince Nangayi Tomé, le prince céleste. Nzambe ayebi bino. Même si bakitani ya bakoko, ya royaume Shoko, bayebi bino. Pona ngai. Nakoba eloko moko boye. Njoyi atubaka tonga. Ngungi amelaka amakila. Mais jamais besoin idée ko sala hôpital. Idée wana ewuti wapi? Tu bouleverses encore ma tête. Et tant que roi Shoko, il est toujours en vie. Mais écoute quelque chose, je vais te dire. Quand tu me parles, il faut me respecter d'abord. Oui. Tu comprends? Nayebi. Faut te rabaisser devant moi parce que je suis le futur roi. Naboïté. Eza le royaume Nabino. Papa Nabino. Le roi Shoko. Mais eloko moko yeba na kati ya zamba tozaka na 3 nzete. Moko ekweya elala. Nzete moko etengama. Nzete moko telema tout droit. Kasi yeba oyo elala c'est que mutu wana akufi. Mais nzete oyo etengama c'est que mutu wana azali nini
malade. Mais on était tout droit. C'est qu'elle le vivre. C'est bon, c'est moi bien. Oui, c'est ça, non, que tu veux dire? Oui. Ok. Mais écoute ça. Si tu oses de ne pas faire ce que je te dis, tu as des enfants, tu as une femme. Mais. Itilaire n'a quoi. Ok, itilaire est quoi. Protège bien tes enfants, protège ta femme. Parce que je suis le roi. Je sais, cet royaume, c'est moi qui fais des lois ici. Écoute là, faut faire attention. Bote wana ngai. Marraine bote. Wanga yona. Oui. Nga mutu natindi babenga yo. Nasololaki na basage ya royaume. Décision eza boye. Étant roi, c'est moi qui prends la décision dans ce royaume. Parce que le royaume m'appartient. Je suis le roi. Nayango, Leti, à dater d'aujourd'hui, Okola Talisusu Lokola reine T. Roi. Oui. Tozaka kana reine moko, oyo royaume Mumbeyebi, eza yoyo. Eko simba te roi nanga ata mukolo moko. Eko simba na nini? Eko simba parce que na kati ya royaume oyo Nikengo. La reine Yoyo eza ngai. Eza époque ya roi soupe na la reine Yoyo. Yo mobali no esi akufa abola. Et il est là pourquoi yo ça kana biema oyo. Lelo ezosila. Trêve de discussion. Nazola Kisao que je suis le roi. Dis, d'accord. Faisons des rois. Déshabillé. Longola bi na bawa. Kombe kate. Roi. Nalobi longola e. Roi. Roi. Longola yango. Oyo zosala yango oyo. Longola nyoso. Ah oui, Michoko yo. Mobali ya mbinga kwa alobi afungoli siko ba porte. Opportunité yango epesami. Osala to babi recrutement na bino yango. Na ozelaka yo. Yo mtovani na ndako yo mtolandanga Michoko yo mobali ya mbinga ngana ponaka te na bengi yo vrai chéri. Faux chéri. Vrai Joe. Faux Joe. Bino nyonso tu bosanga babi boya. Quand Nenzamba Loba, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Michoko pas lobbying. Boya boya belo bofai nanda kunga Michoko na pesa bino boulot. Babi boulot yango salato salate yaka na so luka acteur principal. Au salato salate Michoko bel ko soit acteur principal. Yaka o tout ba jouer dans film bandité. Film banda bien la 5e épisode. 10e épisode. Alors, boya, mais acteur principal, on a osé la bino. Au continue la pression makambo. Michoko lobi, yakanga batuki. Ah oui, zato ezalaka ye. O ezalaka ye. O bachaka bango. Te Michoko azapona Congo, azapona bino nyonso tu. Boya. Ebele. Michoko lobi, ici c'est royaume Choco. Ce n'est pas l'Angleterre. Boya. Au monde respecté, yaka to sangana na pivotante. Baga. ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda naja moto amayele na kati ya mboko oyo nzambe ashuka biso mpo mboko etambola malamu nyonso yoloba na nga na koshala moto amayele eseli ngoma naza zoba te ntina bengi yo naza zoba te yoza lisu ya mokonzi yo nde ayokelaka boza mibale so toke na bagarde eza température bonobo eza bino nde orwatelaka motema moto amayele eseli ngoma boyokanga bano bino bozotelemela lelo oyo bozoya bosangani ke boloba bapesa bango pouvoir bana wapi bana wana bakokokamba mboka oyo mais bozala na place na nga le choix est clair le choix est clair Gladys aza yaya yende présence ya mboka oyo yende akozwa pouvoir yende yaya ya liboso
omona wapi mwasha kama mboka oyo banda mokili banda nanu namona ngo te isheshe moko elobi boye fokola matoyo oyoka balobaka boye mpona kotia tonga na kati ya shinga ifo kotia shoyi mpona kokanga lipungupungu mpe ifo kotia shoyi kasi mpona kopesha kibokonzi eshengaka bwanya shoki oja na bwanya nde kopesha bango bashaba na libani non otelemeli ngai otelemeli nga parce kozoboya. Ok, on va voir. mwashakambaka mboka te ifo yeba yango moni mboko papa na biso tsukumeze yende mutaza mokonzi vous comprenez parce que makambo tout roi salaka na kati ya mboko papa na biso mutu apesa ye mayele nde nalaki yo moni bilanga awa nyonso otie bilanga ya yo moko nga kozwanga pete te moni nga ta nautaka kini na yaka na boma ya motu kuna yo moni ke na ya awa wa tata ya biso ayebi te nanga mabele mwana yaka tiotina ya na ndo naovivre na basusi mpo bakondition ya babiyema na bamboka oyo yo mona bagonda boye nga nalingaka yo pesangaka chance yo moko omona mamono osela nga mpe nalingaka yo oui nanyoka mpe makasi parce que ndenge omonde totemi bo namono na se makasi yo mona nga likolo do tovanda totema na ndenge vanda kuso yo nyatanga yo nani yo nyatanga yo binga yo nani yo telema mutoto telemisa boyebi yo nani bongo yo nani ngai Olivier Kagame solo ya makila ngai kwede fioti mobali ya pake yo na mono saka na ngai yo saka na ngai beleni onani malembe onani mobali na ngai yo malembe yenani ope mobali na ngai nakoboma yo omoni mamu nabomela mutu na kisasa yango oyo nakoboma na oyebisa oyo omoni bapanzi kolingo sesanga nayebi yo te omwasi na ngai nayebisa omundele na ngai nali bapanzi te na mundele na ngai nelo no mabe okena mosaelongi bien tikena explique naza nani ombai nanga oui boyoki naza nani oza mbai nanga bongo sikoyo ye aza nani ye pa mbai nanga nga na fi nanga na wanga na mbali te sikoyo na biso nasina mbai nao bino nyonso bambai nanga gaya yo olobi nini Soi-disant, aux avoirs, aux obanganini, nga, Audrey, yeyo. Oh, wa, on a nini yo. Okoza mkolo ya msoba boy. Tala niveau na yo. Wa, kometina niveau. Moi si, a manipulé yo. Lelo suka na yo.